donc ba convocation ezoyaka na to ya bino pole na bima be mutu kongo tinga convocation na nini batinanga convocation 3 fois oh kombo kutu bakomi mabe obunga te balokoso bakanti neti na ngini bakopie boyako olemba loso mafuta kene pa ba patron so kazande ono pa kipa ko bien te obunga te fandaka na veranda c'est là kai mwana ne penda zo beta bale munduke ko tout onelongi eh tala mwana kaka ah ça fait mal hein mwana yo obaina mutema mama tindi eta tumbanga oboyeba lokoso na na je biso makambo ezana bandaka ba riche tika ba convocation ya okofanda kuna lokwa minyonga tellement so mona sope na gogoli ba bengani nga omika yakana ngana za ya papa na yo ah tima kwa zo mona penda mbau oya kitongo obandi na ti yo muto cheli bango mapa mateka lokwa boy batina bango tikele ki ba kongole le po mairie lokoza ki miliki ko pito mela wapi neti ngayo koza na cheli bana miliki tina tia msu na sachet na komena na na tongo na kangilo kwa ngoni na mitekeli to mona bako ah to le bando a kitika ba passer yango to le bango tuniti te question batina convocation to kozwango kena be église mona makanga tala mutali boso titulaire tala bilamba poto tala ba sego ma papa fesse ko ba pese polimbo bokanga motema eza épreuve na bino épreuve 4 ans ça peut tomber soko tango église 4 heures prière à bato kiyo motenya ya waoni c'était tika na se babamba bien te ya nani ya diacre oui otala o mikumba oni église beso yo moko mondimi soko priyo tena no boy anga na kopengwa wa otala église amangba nje o changer sujet nzambe na tiki makamba opambola bikisanga kana nuna otali église o le yo kobongesa leo bo sakana demo komika nzambe na kopambola ngana osikote batela ngande na nuna potai modèle église muso mazo prier pe mino na katina nzambe sala to longa osaki jaye baby bakambeza mingombo mangomba oyo basi je ko kende gauche droite sakana biyaya oluka mapambo liyaka pomboka tala pe ina bino pe ya ba grand pe tala mboka oyo boboyeba Congo soko makambo na lo bandezo pesa vie yaka na logique ba ko boya otina sang olo ba kena kopero kwanga ngana challenge mama na kopero ba fi yango pe tuna basu ba mama te ya pa lingo fa tuna ba camarade na so ba camarade ba pointer yo wana kweli o mayang iya za swaga iya so ko filme na traki ya novela c'est iya ko kena muto na makina te de ya luli mais so kite rien ba tuna mama te mama eta mobalo mwana nga mama yebi nini loka yebi ma français mama yeba te mama miminga ngambo tango yinda mama tela nga mwana oyo nazoya mwana komi lokwa koli mama pe soko lingo meme asumbaga lero memi pia diare sola nya to suka chemise de jour yo bo fona muto ba o mwana lisumba te oyo mama koma somi o kana mwana musaza na dema to si sekolo Telibumu. Yo moko mokena. Fona ke mayanga ni Kome mwana babengi yo. Mako ko mayanga ni ezate ozotala mwana nde baduti. O mwana vema mwana. Olinga ke teti tesi jaka na teti. Mwana mimba dongola ka batu sako swana. Mwana kanda ndira tonda kate. Maliaka. Simi bando kitoka pompi akaye kufa. O mwana nimi yoyo boy mamae. Begisa lelo. Na ba no polele. Bandi batamba kana fa normal binote. Ba piake te. Parce que na ba ngi metisa lobaka. E kiria koto ba piaka mabonzaka ba 500 francs. Bino penza bisoni to lingi nzambe metozana makokite. Ba beto ba dossier pas po chola bango. Yo te ya changer ba donner. Moi za beta kan tete e kauka te. Yo za moi zo to beta tete zo kauka te po nani. Tozo dindala ne bali. Sakana. Nzele funga mate. Yo sa na hotel. Ndi mano za l'escroc ko za pasteur. Wana mama na charge le ki chauffeur à remorque. Ikumba. Na ba no polele. Pasteur aussi la ba sujet li ko pia ka bandi. Ah oui
Côté, bon, j'ai 4 jours, je n'ai pas de papier. Autant mon dimanche, ça sous prière était passé. Le bagage est solo. Et tel pénal, mon dimanche, bon, prier, faut ta passer à l'issumoko. Oh, le barapénal, ça quand là, c'est vrai de sali. Mais moi, il faut mon dimanche, bon, prier, faut prier, je suis en moutou. Et le kimi. Faut t'attendre quoi, nga. Comment si c'est collé au moins à 4 ans? Faut que nous l'hôpital. Et ça, sous santé, tu es maudit. Yo, ça quand comment? Oui. Bande kono ba lié pour nous. Yo si c'est collé au moins à 4 ans. Bandeli wapi. C'est bandaka na maya va dami. Pesa mi nguba. So alingala ma, so sengi mbuma. Après tinde na pompe. Mais la maille. Ali ya kolia. Ami tende déjà. Karikila ko bomba bana. Bonjour. Bienvenue dans votre émission Second d'hiver. Second d'hiver sur votre chaîne Je suis Lokamba TV. Chaîne où Emesana Kola Tsabino. Second d'hiver et puis second souffle. Il y a Emoko évangéliste Je suis Lokamba TV. Merci pour cette confiance et la fidélité. Alors vous ne cessez jamais de nous donner sur cette chaîne. La chaîne Oyo et Salarake. Biso. Tous édifié na Mosala Nzambe Oyo tozaka na la chaîne Oyo l'évangéliste les prophètes Je suis Lokamba TV. Voilà. Le lot est na second d'hiver. Pour la énième fois, sous Bomoni Biso Awawa, na moko ya pasteur Toli ya Pété, pasteur John. Le tout mais comment Robert moi quelques questions d'actualité, tout bêtement ba solo mukina ye, moi mi kolele ki mo belé. Nous agné awa le surtout aux conseils ya Toli ya Pété. Na pasteur John. Je salue tous mes partenaires, je vois Ferrand Foufou. Merci à toi, bon retour au pays, bon séjour à France là-bas Franck Mamba. Merci à Eli Lubassou, merci à Lévi Paye, l'assistant personnel de notre gouverneur Jean-Tini Mobilambaka. Merci à toi, merci à Yadé Onkoussou, soif de servir les autres, réciprocité toujours. Merci à toi, merci à Brad Bumba, David, Amour et depuis Londres, je te salue. SKS, une femme qui fait pleuvoir de l'argent comme des larmes. Merci aussi à toute l'équipe, je suis Lokamba TV. Voilà, de l'autre, on a pasteur John. De l'autre, on a Toli, de l'autre, on a Tanya Oyokai. Moi, question d'actualité, sur les côtes, si tu as au côté, on a pas ce mot, pasteur John. Nandini Malam. Oh, bonne. Très bien. Vous savez bien. Vous savez bien. Le Nigeria, moi, Canada, Congo. Zali na. Habite très bien, il va très bien. Comment Dieu est bon. Mais là, tout ce que tu as moi, la moi, c'est la fête. Qui me t'aime, ma béca, il va congolais. Nabi que autant à nous comme mettre, autant à nous va comboter. Héritier, puis na baketi na ambassade, ba qui ne relobé là et que. Yé a que me marabangulu na poto pour bapi mele ba visa États-Unis. Dans la degré avec mon maman. Non. Héritier. Vrai? Héritier. Na so belo kolo baté. Héritier. Héritier nani? Watanabe. Asaini. Alobi pena na émission. Que musicien moko ya biso. Aketi na ambassade. Ko signaler pena ke. Yé soka memi batu na poto mema bangulu. Yango moni ba pimela ke visa États-Unis ba misa ke lesote. Dega ba congolais mo. Motema mabe ya DC ça partout. Ngai to rataka voyage na Sintia Kapache. Mais so Schengen wana. Ba ke na so ba no clair tala. Ceux qui ba sali inde ko héritier boye. Eza en ya RDC za droit. Biso na Kapache invitation na France na Strasbourg. To so ki invitation na France to kende légal. Nyonso normal. Oh. Tu précis des documents dans l'ambassade de la maison Schengen, nous sommes à 24. Quand tu station, quand on a station. La station Jeune. Yeah. Tu côté on a yamba biso très bien. Tu précis des dossiers. Dossier congolais JACP, li tango baluki aura l'exapa mindele ba simba zo visa ba fandela na samaku. Oh. Kana kata Schengen wana. Na lo bano makambo original. Ba commissaire dossier te ba fandela dossier ba congolais ba linga ka avancement ba ninga te yo fandi pona ko pesa ba visa yo te mtopia visa ba ofuto na musala na tous les mutako ya akazua yo tushaka salaire na yo soko zoko ko kende poto te o ndika kende poto zuwa ya nini ba koma so zo visa foza mtu moko be na ebite zuwa na bango ba congolais ba na un numéro yo moni tous les congolais aza descendants ya Jida. Ndenge ba juif baza descendé à Jésus on m'a raté Israël moi Israël zaka boboto bala na Jésus ko silika ba Israël zaka senti ke bana nzambe ata siliki pour moi na Israël lisumu eza rare bazaka bana nzambe na bana nzambe mais congolais pour moi na malamu rare on que Jida na Jida
tala kaka Jésus na niveau mbongo ezaki na kiesi Juda ndo simba andimi atikela Juda mbongo asenga mbisi na munoko wa mbisi po bafuta mpako mais Juda zena mbongo attention esengi ya Juda ari fes dane nataka Juda mutu mabe la reza wanga kufitene makambo boke no zona munoko wa mbisi balandi mbisi babotoli mbongo bakofuta mpako batikela Juda tu mena suka teka Jésus malasi angani mwasi wana ndumba ya pasoli ya sopela Jésus na makolo yem tapeki ide malasi ya boy faraka tika to tekezaka cher moyibi Jida na talaka koko abota koko na biso mukomsu benga elongi ya Jida nako tala na loba no polede RDC ezana ba eno ezala te o kama muta mbonga yoko limo bola zuwa na Kongo oh tika te babola na babola po passer le cas mais muta zo sala zo ke la muta zo chemin zuwa comment yebi place muta beti ba démarche ke ne poto te zuwa kenda ta place ba somba ba ticket poto au moins ngo somba ticket moteki ticket zo talaka yo pas zuwa ko le prix ya cher to na lo ba no polele na bi ba congolais oh congolais ana niveau na nuna C donc mon chef de l'état Zamba Pambola ba initiative amala mobunga te tala Congo mo mande banzele fungwami omoni yango na balingesa na tambe mukana na kamwe bisiko na mwana ngo impossible nzela o ya bongolo et comme que impossible na po esale po mona ke kobongisa Congo esaka volonté soko linge eloko na motema moko ezaka na sengo botika parti pour ya Congo bambongo bozoleka kubatama yana batu kombe bazo touchaka ba salaire mike me batu bakangi mbongo na bango bakonzi moko boy ah oui donc ba convocation ezo yaka na to ya bino pole na bima be mutu kongo tinga convocation na nini o ba continue ba convocation batinanga convocation 3 fois oh kombo kutu ba komi mabe obunga te ba lokoso ba kantine tina ngini ba go piye boya ko olemba lo sa mafuta iyaya convocation 3 fois ba moninga lunda ba moninga kwa chikapa na komi diamant na bango ba piye ako bomengo Kongo diamant bakuta bakawanda bakantinga na komilo kwa neti hote 18 kara tale kuna za 25 kara boya na bana yo motema mabeza na mboko et puis kaka wate bima ta libanda soko kuta na congolais faina yo kuta na Zambia ivoire ko peso copie bien Zimbabwe ko le batin to ba africain moni awa ko pesa la kaso ke bon congolais te soka kocho na couple ko yesi ka ndebo komi de comme si onyo kwa mitero kwa onyo kwa ma rien congolais lingaka te kota za sengone comme deux personnes azaimo oh to mona même na ba famille azwa vie a comme ça ba camarade ba pire bande on est propre ba kemba sa ba swana aina bango peso be ko tala lingaka te ba la muso soka lali et alali obunga te comment yo ba bengo na kombo millionnaire pesa vrai tatoza na $1 million $2 millions ti likolo mais tala leki na watikela mabele soka ko tali na ndao o mona kwa mtapusa ka pusu yeyo ya millionnaire leki asima azwa ko tala ba camarade ya millionnaire ndeso ba moni leki na ba soka bele mbongo na mawa atoti pa ya na yo to sola ki na beti cop moko boye ya bien tout cas sota mo soka ndo kabela ta $50 ya na mona ba bozo sunga oyo muta masanga yeyo ye moko ya na millionnaire bazole ki na propre apesa oni cop bako pasaka na batalibana ndi makambonge kene pa batu misusu e bele bakena na témoignage na malamba betaka tolo ke John aza mutema malamba pesi biso vite boti na ban mais baleki na moko propre balana toko bakemba kilo bakemba akabela baka so amoni batu batonde zo pesa bango lokola ko tshora nita lingi bango mingi bakoma ba boy na ba fete soko zaleki na propre potika na mbwengi okende kotala fa komisa o boy eri yo kotala na moya tini mutake ndo soma biloko na pusi yondo landie na sima makolo kwa mutabungi mbwengi bokotika na wana mbongo bakende ko somba baya ndeso ya cop de simbi tango ke na ndako kutiba camarade ende yana millionnaire wana zomela moko na bar ye penda prêtre njonde pe akipaka biso bien njonde ko to tuno tambole na pusu makolo loku mukake na zakande kwa ya millionnaire mais moko zomona mamona mondire mutadiri ne bale sa mela mai pepe mezaki tamana bande ko kisasa kende ko tala ndo ko kisasa kubunga te balina ko te mwana na ekaka propre oyo kende kana mwana na opande ko no mo pesa kandi ko no propre bote maka mwana na mwana na okina te na fecha muke mwana ndeko na wana bimo ndire mwana kenda ba poto kala vana ba gombe mais bana bino siko boyo tala eta ndeko musika te koma yo soko za na mbonga malonga te bien
wana mbongo lokola 300 000 500 000 dollars ndeko na propre po benge na kopa sala okoka te ata yo te wana bakamarade oyo kozanga bango ya mbongo oyo bateke zelanga leki nanga tie na kope soki azotouche 500 dollars 1000 dollars po fine mpe telema tika kolandalanda yo mais yo bimika kombo millionnaire na bafete ya minene bamona kosali gaspillage bandeko na yo propre okomisaka bango baboyi na baporte ya bafete bakontrola bakarte bokontrole bien yaya alobi tatelema awa bolole naza na yaya millionnaire mais tout le monde appelle la yaya landa bamasa oyo bosa bapiakele bokende kobanda vie nzambe aza ya batutu longwa na konta balokuma esango motu na makolo yaya mokonzi akipaka bino te bokende na feti kotala boye bana na ye kaka nde bazomonaka bino banoko lokola baboyi kende mpa bapatron soki aza ndeko no papa akipako bien te obunga te fandaka na veranda azelaka ye mwana ne pene azobeta bale mundiki ekotuto na elongi tala mwana kaka ça fait mal hein mwana oyo obai na motema mama atindi ye tatumba ngai okoyeba lokoso na ye nazwi biso makambo eza na bandako bariche tika baconvocation eya okofanda kuna lokwa minyonga telemoso omona so mpe na gogoli ye babengani nga omika yakana nga naza yaya papa na yo e tima kwazomona penda mbau oya kitongo obandi na ti yo moto otyeli bango mapa mateka lokwa boyi batina bango etikelaki bakongoleli yo mpo meri loko ezalaki miliki opesito omela wapi neti ngai yo natyeli bana miliki ti natie mosusu na sache nakomela na dongo na tongo nakangi lokwa ngongi na mitekeli yo nangina mboka oyo kongo e nana ndeko mbongo bolole oyo tala koyelanga bandeko te na ndeko mbongo keba nakosenga manda mosusu batindelanga likolo boye te soki okutana bato aboye batiaka vikana akende osituka komi trota miku elembi mwa akende kopi eza te balekisi ngaleri pa pamba trota olatia mvutema lokwa koli bandeko ya millionnaire bakame mpe basombaka magasin te moninga atambusi ti atekeli ye euti dubai etambo ebisika ebele lingaki edindela mai lokwa na libi ntango ekomi ebimi andotambale naza patron pipi longwa na batuta yo kanimo mutu mosa asomba yo oza millionnaire millionnaire abibamba na te yo moto tuninga nandika bafantirie te bino nde bato obomi kongo ti biso nyonso to bakongole bakotya baninga mal à l'aise one mboka ya yo one mboka ya bango papa kuta kosomba ndako so tokoli tokoboya teka mpe lupanga oteka te alors yo moko nde osomba loko oyaka na biso koteka te mpe babite bana baza na raison toko kongo eza ya biso nyonso papa aza te biso na biso so otali mokonzi ya mboka aleka boboto bino batie bibamba pembeni ta makambo lokamba nani bo alingi lokumu koleka lokumu na lokumu emo akamwa na lokumu akamwa naza deya ya yo ototia bango na lesa nini na prince kamba okalenga mpona nini nakotala matai bolole ebela français me civisme boye bolole naoloba no polele batondi na kongo nde balembisi kongo bakosaka peye oyo peye eza bien bino nde bobebisi naoloba no poli te bolingo na kongo eza te tambola na prince yo oza na voiture oza liboso moni embouteillage eloko moko to mwana moko alingi akati soki emawa to handicapé mais yoka moto ana nsima nao pi te responsable akoleka mpe liboso kuna kangami na moto je mpe double ye manque ya sagesse babolole ya majiski na congo batondi tala naoloba no polele RDC vraiment sina baéglise même ifulu ezaka na contrôle mais deuxième na ye tralala tomonaka ko toloba ndo akritike bapasteur yango toloba yango tuniti te ya question batinda convocation tokozwango keye na baeglise omona makambo tala moto liboso titulaire tala bilamba poto tala basego mapapu ya fese lokola bapese polimbo bokanga motema oyo eza épreuve na bino épreuve 4 ans sapato bazokota yango église 4 prière ya bato yo moto nyawa yawa oni sete tikalaka na se babamba bien te ya nani ya diacre otala o mikumba oni église yo moko mondimi soko piyo tai nano boye nga na kopengwa awa église amangba nje ochange sujet nzambe natiki makambo opambola bikisanga kaka nanuna
otali église oyo lelo kobongesa leo bosakana ndemo komika nzambe nanga kopambola nga na sikoyo te batelanga nde nanuna po tai modèle église mususu mo azopria pe mino na kati na nzambe esala tolonga osaki jaye bebi makambo eza na mingombo mangomba oyo basije kokende goshi droite saka na biyaya oluka mapambo liyaka po mboka tala pei na bino pei ya bagrand mpe tala mboka oyo bokoyeba saka na losambo c'est ta chaussure comme oyokalaka o nazoyebisa yo eza makambo oyo eza makambo mosusu otali mposa te oyo eza mfutema vie eza oyo naoloba na bino botika distraction tala kitalatala koto kozala yo kozala na yo tika koyoka bato kutana bango na quartier soni ofandi wana mpo na garanti mokolokolongoki kote mosusu bakolanda yo te toli nini bagoigoyi bazopesa yo yoka bango botikala bapiakele botuma bisenga mosana makasi ya nzoto landa kote baninga bakendaka kope tala nalinga kofanda na baquartier okwa banjili bon tous les jeunes courageux soki aza toli te mécanicien so mécanicien te peintre te élèque ozo comprendre osentir que bachallenger quartier boye ennemi kozala te ngai nasaka kope ne tokozwa zuwa ya nini 6 bango nyonso libanda 6 bango to babimi bakutana kaka na pokwa to mokolo ya match nde batali epuis kobunga te bakopera ata otie match filme fo banimba goigoy akomaka ti 4 heures na tv mabandaki yango 9 heures azongelaka filme 3 fois ye moko apres obeta bakoa ye nde dossier akoma entraîneur ya filme kote okuti esuka surtout novelas yoko maloba Rodriguez abimisaki ebangisaki ngai me balinga na ye kaka bolole olaire ninyo 14 eza nano amona moto na nguba te yaka ata nguba mwana 4 kosenga mpe antrambo namona azosantiki oyo mpenza bomba retardement oyo aza yaya papa me makambo nini oyo mwana azomona kolokwa mangba nje mwana bato benge bakomi na kesa bakomi ye kote ayebi ke oza bolole oso opesa kozwa lesheki mwana koyaka kopesa okayi otala so okabeli ata lipa so okabeli lipa biten yaya oseki alukaka tanga omwana mokeka so opesa eloko okabeli edesa seki oyo atanga po lokola bisa bana kenzela klase nde pesaka lobiko so omoni yaya moko atanga 6 classe azaka na mbongo do so okabeli mwana moke edesa okama te oza so baneti nga makaka tayanga makambo akeyayo kaka ta nasali bien atekisengi ta na otala o makambo nini maka na okorge yango nsima simba naoya na biki nga mpe izengi makambo ya primaire pourkui mwanani ngai natala nde nakabelaki ye nguba alekana eloko naliaka nafana so mwana moke kolia eloko pembeni oseka kimi bakamarade ya génération naye bakosenge mingi soki pembeni na oseki feso naliaka yayo ndenge aza kosenga te mpo oza koka babiso kakoyo lakisano mpe nga dembo kozwela yango mama moto apesi yo kozala jogo lokoso mwana azotala o mutu nini assassin omwana ozobi eloko ebongi na ndako mwana yango moke atali yo feza ye aloba te mama azosati ke eza oyo piaka esisaka identité ya mutu valeur naoloba no polele zala na o piaka kendaka biwayawaya azongaka na kimia teke eloko bato bakocola ozomona vie ezotelema kotelema vini nakomi tongo ololinga me nalati boololinga na lie boololi mpasi nafandaka me nafuteli alalaka na kitikola me pa na ye makambo ezangi bino na vie bolingi makambo ya bato kolandela koleka vi na yo oza na age ya koluka motia vi na yo mitan koma masolo ozobetela moto aza lokola yo azoprogrese na mokambo na yo ozokende otongele pembeni boswanaka me osalaka eloko te azala joueur aza misi nzembo nano eyembaki mabe azokritike nzembo ezorenye me yebimisa libumu te amataki mabe faka kita landa shaona bien abebisa bakitaka l'ingénieur de son pena monaki te ondire mutu asalaki yango me nzema moninga na bare ezore ye na quartier azokritike bachanteur wana tala babetaki epai te akenda meme miso ake barecrute na kintwenu ebetaka na matanga bakobengane mpo aza faux chanteur ba bazalaka bagrand chanteur soki azosumba na wese yoko moningani mpe bakisengi omati lokola ye premier eleki ya bango boyemba na turkese bino babolole bazalaka na basi na quartier ya lokuta mboka oyo fo ozalaka bafantile mpo lesi na pays
so ina logique na Congo obabenga na yo logique na sala kana coopérer babenga na mwasi nyonso pour logique na mwasi ya Congo alingi koto za $10 yebité teka ta faire chez bino benga na téléphone pe ko gangela ozapi landanga kuna nazo yaka zo moto so ba futa de mobala vie ta o tino to zweli wapo saka ni akuto dana so moto kwa ngasi ko kutanga na bière moko e malina comme ça mo katikati milenge baninga banga bakene na senga ngo 4 na tie pembe no ndirenga mtena sembe ebe le pomona ke prêtre yeyo tango jali na zilo kona tie likwa lokolo na oningi saka lokwa ole kisiler mingi o silika ve na silika so tango yo komi pembe na kosi ko benga ngamo na téléphone oui allo tindaka $100 ngona ko zasu te feza na euro Notama sa komona chérie yeyo omela nini kwanza kosa pourquoi yeyo moko oh foya na bango mami chaza te barate ya na beka sina chombo atikala releki omela nini na eka pona apressé fona songa mo ko pa benga yazo ngaka pesa ngana $1 ngabi euro wala sasa ototeka fera bano kolansa bana 6 ya nyongo baka regreteka na maternité wapi nazo ya téléphone éteint et comme arrêter télé makam bani bala kisasa na bano polele ah oui kobota na famille na bango moko bakomo so mwana charge mais mobile aza batami tant mwana kokola comme na 4 mana zakite na voyage ki nzoka kaisa ngona musika batami lokwa bombe est-ce que tu as mususu akoseka na ba jewana moi 10 tout ko sene ngana voyager Londres ba peksa inga famille ko tuku na conflit ona kendete babika ya dudu akende menga bi feza kanga mena retardango ndo kutinga te komono na maite tango botekesa ba retardement voyage tango yoka bo yeyo aye abisaka $10 abaki pa atindi mwasi kao deuxième zemi mboko isana ba bombe ko leka Ukraine aza bisayo basata 3 ans na oloba no makambo eza solo kundimelanga te Congo soko solo makambo na oloba ndezo pesa vie yaka na logique ba ko boya otina sang oloba ke na coopérer kwanga ngana na challenge mama na coopérer ba fille yango pe atuna basu ba mama te ya pa lingo fa tuna ba camarade na so ba camarade ba pointer yo wana kwelo mayanga iya za swagger iya so ko filme na track ya novela se iya ko kena mutono makina te de ya luli mais ce qui était rien batuna mama te mama eta mobalo so ngaba mwana nga mama yo yebi nini lokai bi ma français mama yeba te mama miminga ngambo tango inda mama tela nga mwana oyo nazo ya mwana komi lokwa koli mama pe soko lingo meme asumbaka lero memi pia diarrhée sola nya to suka chemise de jour yo bo fona mutoba o mwana lisumba te oyo mama koma somi o yana mwana musaza na dema to si sekolo teli bumu yo moko mokena fona ke mayanga ni comme mwana babengi yo mako ko mayanga ni ezate ozotala mwana nde baduti o mwana vema mwana olinga ke teti tesi jaka na teti mwana mimba dongola ka batu sako swana mwana kanda ondira tonda kate maliaka simi eba ndo kitoka pompe akaye kufa o mwana nini yoyo boy mamae biyaya otumwa likoli pika pende tala omani mboka boluki kongo yango bolingi makambo mabe bino moko bakosi akamfutema apres bato bakole loka batamba na botosi bobambeli bango makambo eza papa mutaloki mwana oyo eza mama naoyo bano polele buso banyonso bagene nano bakoselaka bato banuna or bato banuna batambaka na botosi bazanga na bango mbongo me bamemi fi calme nzambe adore baumeli lelo bapatron mingi baa na mbongo me bazokufaka noki likolo kotambola mabe konginda nyonso tosobetela maboko eske uti na nzambe okoyeba na bateya lelo ya lokoso olobayamba bandimi na infection soko oza na mbongo to uti opo oyibi yaka totya maboko kisha liboso wo botala partenaire yeyo bobambele makambo nyonso likambo kaka tala exemple na ye moto alingi ebisi yeyo akokisi batoli nyonso complet nzoka nde moyibi koto azweli mbongo atiki rankina kimi baninga yo kotye maboko beglise alelo naloba no polele bandimi batambaka na va normal bino te bapiake te
parce que nous maîtrise alobaka ekiri ya côté ba pierre mabonzaka ba 500 francs bino penza bisonini tolingi nzambe mais tozana makokite ba beto ba dossier pas pour chola bango yo te ya changer ba données moi ça beta nzete e kauka te yo za moi zo to beta nzete zo kauka te po nani tozo dindaka ne bali sakana nzele funga mate to ça na hotel mai ndimano za l'escroc ko za pasteur wana mama na charge le ki chauffeur à remonte ikumba kumba na ba no polele pasteur aussi la ba sujet li ko pia ka bandi ah oui hotel ba bo gêner 4 jours ba gêner bo don ba pesi autant mon dimanche za sous prière te passer le bagage à solo et tel pena mon dimanche ko bon prier fata passer li sumoko oh le ba pena ninyo sakana je fais de sali mais moi il faut on dit comment bon prier avant prier zo tana mutubu et le kimi zambe nanga et indi ça fait bien souté oh parce que ça te na kena voyage akimi ko timbela meba e bandi sakana za kwanga profesi nanga bima na mo iluka zambe ko abatelo toke o bongo bonga te mafu o ko mona ngo clair chaque mbongo pesa ka raison c'est le calcul nango logique libala moko te boya masek mobala lingi mwasi ekuto na 100 famille fra même ofele bakendaka logique ngana challenger ndika na kote nzamba ko sala sa sala kala depo ya muki yo kufa biyo mosala kufa alors le langani ngana mona mangwanja pina bambela yeyo mangwanja makamne kuna même sata to finga maseke pamba so tali sata ko kimo ko elema yango tigi ange aboga bon pour passer ne sengo nyos buzo banande chai manka mais to linga nzambe po promesse alole ya libela yo esko na mukimela oyebite ka mikolo esengo masume komi kitoko ko leka lilala bate mingi batiki mitakana TV to jije bango est-ce que batubeli na bia simbi miko bate nani baloriana babete bango suma bo ya ke bana mboko batu batanga trop ko leka batu basala ka te pe kenda ka te liko ya kotanga. Ah oui. Il y a ça là, non, j'ai beaucoup étudié. Ben, tu m'appelles au côté. Si tu portes, non, il fallait un marbre. Kotanga na kotanga c'est l'autre qui a fait sa faute. Il m'a commencé en retard. Linga place au kotanga ba trois ba fois ba la 1000. Musala qui n'est pas. Pour gogo ba musala te souci na zambo bongo. Ba biso. Ba sala nzela yo comme pas problème. Ba bande ko sa matadi na ko ngobuka mabanga. Mais c'est là kala beto machine mo te buka mabanga ba tukana na pioche. Poza ki mitindo boy ba kacho loboko. Na loboko e katana na buka. Tika na buka. Nzele salama. Bolole États-Unis kenda sa ko bakanga ba tuminda ofele oya boy bate toke ata États-Unis ko mamboka kito sa dictature mboka ko progresser te ndako ezanga loi bana basi bakana basi ezanga mibali ate yoyo yaya so ni makabe marché dictature chaka fimbo na kwa mire mwana ko sanga na mona ko pela masoko na fimbo faut attendre quoi nga comment si c'est collé au moins à 4 ans faut que nous l'hôpital et ça sous santé très maudit yo sakana comment oui bande ko ba lié te pona o yo si c'est collé au moins à 4 ans bandeli wapi c'est bandaka na maya va dami pesa mi nguba so alingala ma so sengi mbuma après tinde na pompe mais la maya ali ya kolia amitende déjà karikila kubomba bana to ana pays moko fo yeba na yeli wapi mboka oyo fo za maeli okabeli batu buzoba na umakasi ndoka ndio moko bolole nalobi liboma zaka na bafula koma kalobi ndenge nini koma liboma kina bafula babwaki biloko na damele awo koma liboma soki fula ngo fete selimite un mois ma vivra kaka seka zaka na fula na betaka bakopi pe na moi agenda kotambola tambola moni lipa a lokoti liboma koma liboma mazaka na mecha ko luka obiki liboma kota na place ba nyama oui po nyama nza kotambola nyama ndesa mbimbe ya na to so comprendre liboma kotambola na po liboma na compagnie ba ko so été pa to ko kende kote ba normal ba sa ba ko bengane abima lokola indépendant na ye moko mais ami comme la kalobi ndenga tambola kaka akuta na ngo wapi démarche ko bima logique mais yo za mutu maile nzamba pesi bima okanyi maboko compagnie so ko kende ba boyo te misala eboya mate pa bangamba sala la misala oyo e bimaka ava classe ya on ne perd lipa Adana Eva na kaina Abel batanga kate mais ba vivra na songa benga moko malamu moko mabe comment ya lona ka bakumisa ya lona ka mabe aboma muninga est-ce que classe ya na l'air wana te ada zoka ida sala bilanga bana baye bande dangeni ba métier chez beleti lelo logique bate ya yo logique bien kaka du français na anglais na lauréat
donc tu otomba misapi mingi ndio ozomsa malonga na vie sakana omboka on a fona zora ba 80%. Na mona na poto mundela zolo ba français ti na sami ba singa bebe aza buriki na kamwa buriki na français gabi non soka ye Congo intellectuel ba pese na musala telle entreprise o buriki français za langi kaka ah oui soko landi français aussi la matamba basi ki sasa ba ngi bala français o ezanga mbongo po ba bota mwana ntelo maman na intellectuel na famille on va dire intellectuel soko ki TV mingi na ba français ngi pe mbala français mi o mona kote moi ça toza pia ka lo ba kama ba français ta 6 ando bengo pa pamba pa ka français ben tu vois là ah ben merde putain alors ça va pas non rappelle-moi le bela ka 4 mingi ba gros mot so betika ba gros mot na ka ota mbongo te po ka changa zemi na mona ntelo ye ye mo sengi chaise wa ka changa zemi o maka beaucoup to bengo ye mo mutuna ipeka ka otoke olala te changa zemi po ki ba français mais so ye na lingalo ka biso ta moni mbongo ka zela na ponga lingalo ka ba kanja mais mbongo la poche tala mbongo zana ponga ga clair ngoko tsanga wapi place mbango si la mbango na lingaka te tokota malewa au bongo kota be porte funga mi ngoko na vite ngabi bije ko tikala na kuka na lingaka te ngalinga malewa manzanza tokota pono ko pono debu 500 ba ko telo soso na mikila pona teka modèle zawa 6000 francs béton o me mane sika lo yenge ngabi ko tala na challenger ete ça comprend faut ba Congo yo technicien la liao après ça schéma yo tikali ko lo moko sala o embara ba nzembo na we biso makambo eza sérieux pays onenge to zawa batu mingi bakosami bolingi lokuta bopesa ngo valeur ko leka vérité vio kopesa bino kimia bon ba congolais loba makambo logique bakoboya oya fo bakoyamba ngomba mbangu omona kateke bima kando luka bazama nanga fomu so bi kesaki mikumba enfoutement de kangayo mbangu ndo banda sango na famille yaya en tout cas ba sosolinga prophète aitinga pena makamunanga nandima kate famille oyo yaya sale kenge bakanga biso nyonso eloka ko sepa betango wana bakanga na soke indi mutoko kima liboso nana kanga bolole oyo omikanga ndeyo makamba kotambola yo moko bunga kate pona ko pesa vie na raison de bunga tala ba on église kaka seigneur la kanga na janvier to komi juin accompagner via batondre lipamboli na ye tala kutu Pierrot na quartier nenga ngindi tala ma se fait bandaka na mapa lelo asala komi na boulangerie e bongo ngai nzambe na ngana sambela ko lobito ko za mitu mikila te oteka ninyo sala ninyo kenda wapi bolole oyo po ba kosa ke lipamboli ko ya bwa mitu mikila te mema ke no sana ko sa pa ba pagano te musani alolo ba fongola ki ba bengi bino boyeba saka na mboko yesa kiti awa okokenda van otika biso bambriera saka na yo mtali boso azela nzamba kitaba aloba na yo asa ba entreprise o mboka batay bino mabeya yombo lali na kikumbi réveillez-vous yeba oyo yeli mutu azande mutu ayana age makasha musala na age musoko lemba ah oui age onde age kobima kopia papa foti ta sala makasa kolisa yo asomba ndaku te me bomba bino bien yo nde salo force so manda ko bomba ba oya yo batata ba kolisa biso basenga biso ni lokola bota merci soka soki na pesinga lokola suite tika ke akende yo pe ça mais lokola rien ndako tata bomba yo kolo ko mo cha motema papa kufa pote ko kende poto nanu goy na pote ko sala nini ba jena kisasa alba na makamike tous les jeunes kanga wate foka Paris on dit pas quand na mona moto ota te version expliquer poto na film abato ça va bariki ba za 21 makenda te la sivantura on a rompe moko wana na Louvain na moni su poto alula do akota poto na mutu koleka moko do ataka kisasa kwaka en tout cas akena Royal amone bato ka aisa kwa flamboyant na Londres ko ataki ba biseke na yana ana ba livre poto 30 ndira voyageur bololé bazata na kisasa omoni makamna lo bawa même yango mangbenja kamwaka oyi blocage akamwaka là mo blocage akamwaka ebela bana na Congo na kanga mutu te pasi ya Congo mo sana sata mawa ye mo sata mituna sata penda kitanga miso pende tangi tapo na Congo alokango te bosala boyende yo ka bakasi yo bandolo baka depuis à danti le tikala ka bongo una mutazaka te saka ba remanyema
c'est ça penda talaka soki basili to kanga su bana botika ndambo ya bango biso te to takande Gabon na Liberia kuna ezaka bango moko tako la mkana tongo be baso ko beti ko pongindi kaka ba camarade ba bomba ko na pia ka mutalibo soko kima bango yo okosa bapili nazoya tango kendo ke lango na tongo bini masa moka melisa ibiso fort donc mutasomba ki yo moko bakongole baninga na ibisi yo Congolais ça na nature te place ba sofaka e asunga wana tala tous les Congolais même na famille soka zuifa comme ça ba camarade ko leka famille soka ke na poto ko wanga na baleki akoma ko luka baba makambo poto ba mitifa ko sawe na kobenga bango te po ba mankanga ako sa bande ko muso ko bengisa soka sa mobile ko ndima mwasi no bengisa na passe ata sele mabe abengisa baleki abasi ko leka baleki ne propre na so na makambo eza sérieux babenga ngolwana oko ndima ngai te na so biso clair Congolais ako sa bande ko no nyoso bakola ki asa komi na poto ngo benga bango bakomo oza demi frère nanga oza demi sœur tango zaka demi sœur ezalaka te tango komi na poto ndo baki demi sœur po ba pesa rezo sima keto zandambo na linga bango penda ndambo soki inda komi pia tanga songa baleki nanga mais so komi mbongo azwi mbongo bosa na batu nyoso so yo kinga mama bota enano akufite mais lokwa mama na zaka na niveau moko ya vie assez awanga ne soka yekisasa agenda kopona mama aleki abengana bango na bomwana wazaka na bagombe na bama campagne na baboma abimise mama so ba kamande ba utipoto ba ibo ota mama botanga lokwa sana mwa mbongo apesa rezo kusimba oya mama propre zo kema na kisenzo na ngama tuna wapi tara comment on met na poto zimbongo ba kwa na ba musicien mais mama no poso mbeleka clotine na lupango za ocha clair passe okolongola mama no kuna ta faute la peine bisika gombe $100 par mois $200 par mois c'est combien mama no envie ozo bete kara bongo ba tumso ko sunga bango ndengeni ba linga bisengo ko leka place ba uta kongola za mama nengra oui on dit manga lelo te ba vrai ba ingrat soka bele komi na suka ndo benga famille ba camarade okabelaki bango mbongo bakewa wapi soka indi famille ba ko kufela kaka nga ebembe ko doubler bon le kanango ko tayi ngeli yo oye wapi ko leka to kundo na morgue donc to ko sundo na morgue libela to kima ti ba ko lembe ba ke kundo boleka wango ba polele ba monela batu na mutena na batapoto babo tshaba tu n'espère en otage soka lakini ko bengisa yo lokuta okotika misala nyoso c'est la promesse tu okoma moteme ba yo komi sula robebi ko na c'est fort ya na ba no makama mike oyo bakenda ka bango moko na passe akenzela bangola matakutu na njilite ake bangola kembia beti ba seta kenda poto susi akolinga famille abengisa baleki na nyoso oui oyo abengi oyo bakomi de basangani babengi 3 papa bango tu po mais on a dit que famille comme pepele na bana bandeko bana bakasi tu bakenda poto mais mutakenda moko ya zana boningo nini ko le kabino po mona ke biso ba congolais o mona tumusunde ko musao sa musala moko so moni esanga tina so ka bete ko moni tende ko nanga kuto ko chatembi po na ba camarade ne ko ba beta ka temenye ka kabela biso mbongo mais yo ndeko ne papa sundola yo vi ninya tinda ina yo pamba ko bonga na Congo comme ça mutu mabe na zolo bano polele alingi to za de na famille te ko mona ngeko yebana te fona tika langa moko na prêtre oui ana lobi na meminga mais on convocation ko ya na lobelo polele na chaka makamuna tout droit ngana kenda ko église ko prier na lengete ntambe nanga mo vema e bele ba comme l'église ko le kata kacho oui a prier mais très au PC mato yo zindi ba songi na alo bana yo première église ngamoko ce moteme échanger tata na tangi lui na sa passe ya pam ole la quart de finale avion polo longo tala ki tala mata mete tuki quart de finale donc suki la wapi o achama sekite au polo longo nzala tonga basakana na ngo ya po journée za mola nzala 19h relé la wapi koto kuti mbimbi tikala ata fufu tebe bimo besi yanga moko yangai na olia na ko supa pondo na koti na kati na ballon ko poto na damango tu ya silisi na sai bongi na prison tika yo sakana la challengera taka na koma na niveau tiso ne ko lamba penda fambe na lamba na moyo pango ndenge tondi batu balambi te na lamba kati otiki ekomi jeune na funga wana 19 so na lambi avant na obima donateur a lupanga bana ebele soko za piaka bayamba kote nde bayeba bana molo kwa bana sorcellerie so za na didi la mkemke na makolo ojongi kopesa bango ba sanfra taba ndoki onyama bozonga zala piaka oto musika bene kaka mama bona ngai ya batana ekolo batama ba mona te so kotika na ndako nde bayebaka
ojongi akakama boke misiko na porte bafungola yo o bana ni wa assassin bo ba technicien na kolamba te Kongite. otaka ngonga kwa na kobima nzoka nde bakolala le ni pona banda yanga keso lamba na ine zolamba ko nimba yanga moko na weli na nani sakana Ata des euros. mama ngana challenge ata na beninza mula eza yanga moko kutezo fusa pona silisa ngana challengera et puis biloko na liaka so okone ngo koboka oboya ngana liaka na lixité na liaka ndena tonda baibanga partout tina quartier na somba kama leo apende donc soupe à pondo à 200 na fufu à 800 oh na bakucha pondo te pesa na bi pondo ko kakula mama tiaka soupe à pondo à pam Musunité. soupe à combien soupe à 200 pam soupe ka pam mais tia fufu à 800 Et les gaga wana. o sa fufu ko boîte e benda tu yo bina kendo le mingi pembe na muta so le asoso mena tale na moi français batika ka mingi Oh. La restaurant. na restaurant fanda mi pembe na mutalo ba français soko le bi mukem ka tali chombo liaka pembe na okuta na ba bénéfice moi mukem ka tiki moi ka ekoki na sa longa ba sani ka ba ka pembe tika ba longa ka nzela moko na oyo yo okay na copy okay na copy yo Laisse. On va débarrasser ça. tika ka ba longa ka nzela moko Bon là. kwa to saki na yo parce na zela utent okay na yoki nzela na so ateme ke kali tu wana sopika no yanga wa na sala longa ba sani ko yo otika ka boye mutasise banda kala yo kende nyo se kocha échanger soupe nzela Mon mikoué. apesa schéma yo baba congolais to pesa basi bis to kufa bongo musina pamba katika mokese na sisi mabesa wa Moi c'est que tu es habité. moi ce na yebite na pesa bis bongo fufu bongo musuni ça avantage te bate ya yo challenger yo ko zambo Écoute, zamba pambola voilà. Toi aussi là quoi quitter. kitoko Toi aussi. On s'arrête, pardon, on arrête par ici s'il vous plaît. Dernier message, numéro de téléphone. te message kana Le Rémi qui Strasbourg, on a kidnappé peut-être. to kenda kasi Schengen te na bisio tio bi gana yo na senga pass Hérité pena ba ngata na mingi yo te na ndinga makamba muté progresser auto aza congolais na ndinga muto aza congolais azwa po yo soko ozio ça na deux personnes basela ko pe simba komanga na ko kama be muninga soko azino kakaka to za biso sobele bazanga poto kela makambo ko mabe congolais mabe na yango na linga intérêt baninga te pesa ka musala muninga valeur so poza na copie tika maseki kota constatation ke copie na nga yango soko pesi lifungolelo pona sa na sa maseki okozanga tina comment soko zo defa ozo teke loko loko sambelaka o defa batinyoso mais baboko futa okozela wapi même nzamba lingita c'est ça bate rabino polele na musala sa loko ebi mutu te so musala sidi songi sa loko mundele soka bonga na pondo atakoma milliardaire mukoro mona travers a kati likasa pondo sa motif kolongwa musala pabi ke na pondo moko nde na koma milliardaire soko saka na pondo muke soko saka na nyonso vie logique zala tato soki bana batondi bana basaka na fufute mama penda boto la ngo tu abombi so ba lete na tonga buki buki azongi na maya moto revendication so ba kokite tongela nga kolona mo na mo kolombongo tshela ba fufu bana tu d'abord ba bana nga ata ba tshela manzaka eza bana nga kuto na longu de sengo e kuku ataki manzaka ngo likuiti na liboso ya kuku comme lia bien po ale likuita kuku na sisi na landia ya Sandrine na webisa yo ngamo tata bango na meli pe soupe te lala sisi eza ferré na mela soupe te lala ata diarrhée na kusumba nga nda okende wapi boni sandako pate ya yo sala ja tu numéro de téléphone 084 75 18 112 vraiment na lela bino tu fort vraiment ça pambola base na lobi numéro nanga 084 75 18 112 voilà on essaie ba M-Pesa nyonso Orange Money po batuna inga na po bayebaki ya Vodacom ndeza 082 49 88 511 wana M-Pesa pesa Orange Money nde 084 75 18 112 ndeko nanga na tchaka mutu kakate na za na posa tous les Congolais à la l'aise chaque vieux sur na limite nzamba tiela chaque mutu se sentir que ayaki à l'aise botika ko tchaba tuma à l'aise to senga bo mengote to senga ndeto sana kimia na liberté na bana tata mwana pa be yanga papa saka na sana mbongo te oko bombela nga mwana une semaine
mokonga na koya so amoni nga benga ko mo mususu te police ki papa bicho ye lokumu na ngezo police ne ke pam kuto papa nga choma nga bichku awanga ni kolia na bino boniko yo samba pambo c'est maintenant qui m'ont passe. Merci, c'était là avec le pasteur John de la tête. Merci à toute l'équipe de Je suis Lokamba TV. Joyce, merci pour ces belles réalisations, excusez-moi. Merci à notre frère Jonas. Voilà, merci à toi. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne, la chaîne qui nous édifie. Je suis Lokamba TV. Au revoir.